Allô, coucou, allô, bonjour. Boni bino, vous allez bien? Voilà, webino maman il y a ni tout, mutu bolinga mingi nga pe na linga bino ndebino bolinga nga. Merci beaucoup na ndenge ba prêta bino toujours matin na ndela ba toujours que kozoka matene bino botie. Tambora allô, bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Michel na bino yango e banjo préparons pour le mariage ensemble souvent maman yami. Ni tout voilà. Boyebi maman il y a ni tout na zakana mutu esengo ka mutu muso yebisinga maman ni tout meningi nini émission no salaki ozeki lokwa malili tolinga kozala trop sérieuse te so tolinga ntango osala biso émission yo yebi kaka yo ndenge tosololaka yo na biso en tout cas esala biso bien bien bon moko ningana nde donc moi la comme nina faut nina ningana pas moi nina zo ningana pas bon vous comprendre ngai en tout cas merci beaucoup na bino surtout ba pretanga matoyi na bino pona koyoka ngai et puis miss na bino pona kotala ngai wa bino mama elia ni tout na susu et pas na bino kokutana na bino kosola na bino parce que ngai na bino tokutana kana nzela ya boya tokutana kana bino pona kosolola merci beaucoup ndenge bo disposa ba na bino ndé bo partager ka émission pour le mariage en tout cas c'est vraiment très gentil de votre part merci beaucoup na bino vraiment merci mingi benza. Merci beaucoup na oya nga ya motema ya na nga moko madomi Domtil Makenza ya dit Londolé. Oh Maya, moi je te fais de gros bisous. Ma belle sœur de cœur, maman Titina Mwanza. Ma belle sœur de cœur, maman Titina Mwanza. Gros bisous na ope ya mwana. En tout cas, gros bisous maman Nelly Boula ba tika ngate ba mwana boka ba komona za ko se répéter. Oui ba ke o ba imba. Ozalina nuna motema. Donc bon tellement bazala ka pene na mingi. Ya ko boka erne so na tangaka ba komona bango. Maman Mars na Norvège ya mwana pesu ba bisu na vie bele na bossa nyote. En tout cas, merci beaucoup. Oh ya motema ma copine d'enfance Dinaland, je te fais des gros bisous. Maman il y a ni tout bon message na émission na bino oya papa nous pour le mariage ndenge ngana bino tokuta na ndenge to sololaka na eli susu na masolo ya makasi c'est pas pour rien titre ya émission nga ezaka préparer nous pour le mariage donc to se préparer pour na nini pour na kati ya libala pour na ndako ya libala pour na libala ndenge zalaka ba mama bo préparer bana ba tata moi bo préparer bana ba mama ligi to ba mama kulutu bo préparer bana na nzela oyo baza ko kende me boye ba ke na kati ya émission na kati ya mabala ezana makambo ebele na kati ya ndako ya libala moi so kavanja kuta na kana makambo ebele tout compte mobile pe kuta na makambo ebele donc lelo na yeko sola makambo oyo etali famille makambo etali famille récomposée sera trop difficile à vivre ba couple divorcé sera trop difficile à vivre dans ba difficulté mingi ceux qui moi na mbali bakaboni moi ça qui na gauche mobile qui droite ata ba refaire vie na bango mais bana o ba utaka na ba couple divorcé donc to benga bana ya ba couple divorcé ya on to benga ka ba famille récomposée tout compte bana o ba bota avant le mariage ceux qui maman bali aina mwana na libala soki papa bali aina mwana libala onde to benga ka famille récomposée donc papa aina bana mama aina bana to bengi yango famille récomposée. Alors, lelo masolo to kosoana bino o lisolo obetela bino ngasa bo moninga na yeko betela bino lisolo ce que muta episinga ki mameli ya ni to betela lisolo o ce qui te bo mona nga na cuisine na osa bino be biso bino kolamba nde bo lingaka ne ba jeune fille na ba episaka ba episinga mama biso to linga tango leksa biso mo kolamba to linga ngato mo biso mo ba propriété yango se pesa biso mingi OK bana na bi yango se pesa bino mingi na boite mais lelo faut to ka masolo o yo to za ko beta ya ba famille divorcée ya ba couple récomposé eza na to kosola likambo o etali jalousie na kanisi boyebi ki banda depuis Bible banda na Bible to mona jalousie ya Kaina Abel to mona na kati ya Bible makambo o Bible ekoma eza makambo lokuta te eza makambo esalemelaka biso ti lelo eza na ndeko moko ya mwasi mutu abinginga po ayebisa ngai lisolo na ye ndenge ezoleka na kati ya ndako na ye na kati ya couple na ye na kati ya bana na ye ayebisinga mama Elia nitu na libala na ngai ya liboso nabotaki mwana na ngai moko ya mwasi tant on a beau moi na moko amosi to kaboni na papa na ye ko se remarier na ye ko bota bana mi balé na sima ya oya mwasi na botaki papa na bango pe pareil kota kendaki ya boti bana ne chacun a fait sa petite vie de son côté nga na sali vie na ngai ye pe mobali ya sali vie na ye mais ndenge ka baloba ki to bota ka bana mais to bota ka mitema na bango te ndenge bita ko to baka ba bota ka mona be bota ka motema na ye c'est vrai biso ba mama to zaka ka enveloppe pa ye ko ka nzambe acha ka semence ke ekela moko bima wana na kati omemi yango ti pendant 9 mois tu donnes la vie mais moto yo oboti motema nete oboti kaka elilingi na ye yango oboti mais motema na ye oboti yango te yo baba ki motema eza sanduku soki na lobi ki makambo oyo na tango ya Kaina Abel ezali pourquoi na lobi bongo na lobi parce que mama oyo ayebisi ngai ke mwana na ye liboso abotaki ye moko na sima aye kobota bana mibale na mobali na ye mosusu mais mwana oyo liboso abotami
vraiment ndenge nzambe atika biso na kati ya bamabuma bamama ya biso moto na moto azala na motema na ye me nayebi te mpe ere tobotamaka ata mosusu mpe satan mpe autilisaka mpe bana nzambe mpo nandimi te ke nzambe akoki kotya motu na mokili atya mpe na motema mabe motema mabe euta mpe pa satan euta pa nzambe te. Alors yoka mama nayebisi nga alobi ke ndenge aza na couple na ye bongo abokolaka mwana na ye wana ya mwasi bon ntango aseremariaki mwana wana azalaki deja na 10 ans azalaki bebe te azalaki deja na 10 ans ntango akoza mobali mosusu aboti bana na ye mosusu mais mwana na ye wana 10 ans ntango mama bazovanda amonike papa bino boyebi kaka ndenge mboka oyo mingi mezalake mobali atikaka ndako ayaka epai mwasi azali mingi omwana ndako ta mosusu mobali aya na studio mwasi akokoza na 2 chambres salon akokoza na 1 chambre na salon boyebi kaka ke baprivilege ezalaka epai ya basi par rapport ya mibali. Alors mobali alongo place azalaki bakomi kovanda na mwasi na ye barefaire vie ensemble baboti na ye bana mibale ndenge baboti na ye bana mibale baboti moko ya mwasi na moko ya mobali. Donc on a comme le roi a grande soeur comme une petite soeur moko on a petit frère moko. Alors on a convivre na bango moi on a 10 ans abande ko sepela na union wana te ya papa ou na maman abande ko sepela na ngote ndenge abande ko sepela na papa te azo sepela ndenge te maman na ye a se marié azana mobali mosusu e bande ko sepelisete abande ko sepela na ngote moi na bande ko za na caractère moko trop difficile envers maman na ye oli kutaza caractère difficile pas ya papa wana azaki na caractère difficile pas papa te mais na caractère mo difficile mingi et pas ya maman na ye abandaki vraiment et pas ya papa azaki ko je moi hypocrisie comme tu es mon père je t'aime loko moko bongo mais et pas ya papa et pas ya maman azaki très jalouse na maman na ye. Maman lobi ke maman okomona tozana mobali na kati ya chambre ndenge ezala ko sata mo grâce matinée okomona mwana ye koko tango ofungola c'est moi c'est toi ni nango bo bato balale oh depuis il est 9h il est 10h tu es toujours dans ta chambre mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre tout ça yabi oh mwana quelle audace hier autour nanga il est 9h il est 10h je suis toujours dans la chambre qu'est-ce que tu veux okomona pe eloko moko ya malunga te okomona silika kanda azalaka gentil na sœur na yete mais na frère na ye mama bango bota azalaka gentil na bango te donc mona akasa ndako akoma lokola mbanda mama na ye parce que ye ka lokola lingaka papa wana te a supportaka te akoma lokola mbanda mama na ye donc pona ye alingi asa comparer na mama azalaka kaka mama ya ye moko donc mama alinga mutu mususu te mama a partager bolingo na mutu mususu te même baleki oyo mama botele na sima alingi bango te et pourtant babaki bando babota malibumu moko na makasi kolika bando bautaka na papa moko mais ye même baleki ne mama boti alingi baleki wana te donc asepelaka na bango te do afifaka na bango kaka donc nanda kubaza na kati ya ndako mais c'est comme si elle est seule quoi. On a na hiver na eza kaka yemoko elle aime être seule alinga ko vivre toujours yemoko donc maman zo ko laisser maman zo monaka bon eza caractère na ye ndenge azalaka donc aza socialité quoi maman monaka bota mona moi za socialité eza caractère ya mwana wana okomona mama episi mama na episi nga mama nitu okomona ta musu ndenge zaka mo boy moi samedi okoti na cuisine o c'est la chérie no molo kwa kolia moko bien tango koyaka bien je sais même pas si mon père il a mangé et toi tu t'équipes seulement de ton mari comme ça et toi tu crois que moi je vais accepter yabi oh mwana papa o yazuyo na 10 ans ti lelo komi na âge komi na âge nini tango na ba mwana ko parce que soko boti mwana zaka mwana une jeune femme de 30 ans azana 30 ans s'il vous plaît. Oh papa nanga kutabi papa na yo. Mais papa na zana mwasi na ye, papa na zana ndako ne, papa na sala vie na ye, il a refait sa vie, je refais la mienne. C'est quoi ton problème? Moi na très jalouse na maman na ye. Aza jalousie que la maman na ye zoua, aza ka monte maman ko pa maman na ye mais on ko comprendre te. A calculer ka ba sœur na ye na frère na ye calculer ka bangote. Alinga ka bangote. Parce que boyebi ndenge ba maman ba salaka ke moi no a mwasi asa koli ozo solo na mwana ozo expliquer un peu famille un peu ndenge za la kita la famille na biso ezaka boye, tala na famille na biso mo problème mo boye toujours na famille, tala na famille boye. Tout ça, il y a côté que na matière ba kamsuko bi toute vérité n'est pas bonne à dire. Bana mususu baza ko yebisa ba vérité ya famille te. Ke o tala boye. Tango ko banda ko piolo la ngoli banda na mo ko regeto bi na yebisa ke pona nini. Ndenge mona ba ke maman de ba ka maman faza camarade mwana no mo faza camarade na yo. Maman saleli yango net tout comme toutes les femmes hein, toutes les mamans balinga toujours bazala hein proche na bana na bango ba solo la kai tout. Il y a des femmes mais ba secret na bango mususu ba yebisa na bana na bango. Yebisa mona secret c'est vrai que ba to ba ko kana raté mais il faut qu'on pona. Makambo webisa bana na ko ebisa te bana nyuso bazaba na ko ebisa makambo te. Alors, les kiné wana babote ki sika, les kiné wana mwasi ko alanda ki papa na zo ki déjà ça na 10 ans, les kiné wana sikoyo a commis na 20 ans parce qu'il y a ça na 30 ans, petite sœur elle a 20 ans.
Ndenge petite sœur aza na 20 ans, ndenge ezalaka petite sœur azwi mwa chance moko ya noki, azwi fiancé, hein, fiancé mpona aya kobala ye. Et alors, maman na bango aka na souci moko boye na kati ya motema ne parce que mwana na yana ya mwasi oyo ya 20 ans. Ndenge abotama aza na malformation moko ya kati ya nzoto ke matrice na ye ekoki komema bebe te akoki kobota te. Donc ezaka souci ya mama, eza komba ya mama ya mikolo na mikolo ya chaque jour komba na ye vraiment yango wana. Sikoyo mama ndenge ezaka na mwana ne oyo ya liboso ayebisa mwana liboso abi ah ma fille tala situation tozanga nango mpona leki na yo omoni aza na 30 ans aza na 20 ans ekare eza molai ozomaki mwana nga mwasi tokosola de tout et de rien aza mwana na yo bozosola na ye ozopartage makambo kopartage na bato mosusu vomi obi nasola na mwana nanga mpo mwana nga eza secret na biso ya famille parce que famille nyonso ezaka na secret nango ayebisi okomi vraiment na 30 ans ozobala kaka te nga naza na poso obala opesanga bakoko ovandika na ndako vraiment oyebi bien ke leki na yo ndenge aza wana ye akoki kobota te bon akoki kobota te non akoki kobota te abota na malformation moko ya matrice qui akoki komema akoki kokumba zim te donc elle ne peut pas donner la vie. Il y a qui ah bon d'accord elle ne peut pas donner la vie et tout ça boye na boye. Alors ye komela eke ndenge nga naza boye lobi nga apesa mama na nga bakoko oyo akopesa bakoko epa ya mama te parce que aza na malformation de naissance moyen ba traiter ngo ba sala ngo eza te tout ça. OK. Tango leki na azwi fiancé ndenge zaka grande sœur nanga tu vois na fiancé boye na boye ba bongisi pe mambo fiancé et tout ba bongisi mambo fiancé jour pe koki ya date ya fiancé ye ba pe ba fiancé ye tant ba fiancé ye pe komi ndenge zala kaka komi ko pas fiancé na tout ça. Jeune fille à 30 ans et ça la qui monte ma passe jalousie moko ya kosakana te ayo kaka zuwa pona ndekone elle est là 30 ans. Maman une forme de caractère. Quand je te dis de caractère, na mona bato caractère, mais moi na ngasa na caractère mon makasi. Moi na ngasa na caractère mon maman ni tout. Insupportable pour supporter. Donc aza mona moko ke boko vanda boy akolia te place bozali. Ke bovandi boyali elle va pas manger. Alors vanda bon on est sûr qu'elle s'en fout qui paraté. So ba nyoso ba ke kolala akoti na cuisine abandi kolia. Il y a deux fois que tu n'as pas de fast food wana kaka. Donc moi mon compliqué maman na yebisinga. Maman na yebisi tu vois comme na 30 ans quoi même pas qu'on mobile. Et comme tant on les gazo qui fiancé, à maman comme ko bon na ba âge na 30 ans, ou il ngata mobile tetala leki na yo ka pour 20 ans, elle déjà na fiancé zo sani ki ndo bala ye motema likundo asale eloko oyo kayen asala ki na belle. Ndeko ne ba se ba fiancé qui déjà. Ndenge ba fiancé qui ndeko na motema passe koti akomi na jalousie makasi pa petite sœur na ye à 20 ans. Moi na wana akamati asiminzela akena belle famille et pas ya fiancé ya petite sœur na ye. Aki komona belle-mère future belle-mère ya petite sœur na ye. Aki ko expliquer à lobi na ye ke oyebi ke ndenge za awale ki na ngata bozo bala ye na kati na semence ezate atande bo ki nde bala na docteur a déclaré stérile, c'est une femme stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, à moi, on a zoké de kobale, à zoké de kobale kaka, pamba. Donc, et le komoko wana, ou bala mutumoko, à kopé sebino, tu n'aurais pas de petits enfants. Donc, à zana wana kaka, on a mon ababaka épave, hein, débat musomo, mutasem sabio épave. Donc, à zaka épave, pamba, le moni wana. Bon, maman n'a le c'est vrai ça, hein. Maman telemi, aye pas maman bokilo, oyo, mususu. Aye quoi, ça mais ndenge nini situation eza boyoyo oyebisa te pourquoi koyebisa yo nikamunene ayi ko sabi mais mwana ayi koyebisa ngai abomi na yeta yena encore pe ba maman za ba mwa babomba te bika bangala ba bango polo lokwa bandu ba bomba te bato ba bomba makambo boyebika bikolo bomba ka tel kamboza ya bazo camoufler ko sa c'est que ça menace kuna boyebika ndenge zala mais bangala baka polo balu baka polo bato ko loba maman la ki maman mungala telemi ayi ko tala maman o mususu bango surtout bazalaki eko ba bango batuniso koza bangala bibaka mo ba bikolo kolo na bango aye ko mona mama yango yo bombelinga mama na likambo bolikam nini mama na likambo problème nini abi me yo oyebi ke mwana oyo biso to fiancé mwana ngo akobotaka na ete ndenge nini yo okie ko ndima mwana nga aye ko fiancé ye ba date pe ya libala ekomi pembeni bon nene biso makambo be mwana no muteko yebisa makambo mama sala nini abi mama wana eza makambo na kwa koloba na yo te eza ya solo mama pe moyo wanga na eza te parce que détail yo bapesa ki eza ndenge wana ndenge ya solo ki na mwana ya mwasa liboso ke tala boye mama na bisko to sa ndenge nini abi en tout cas mama ngai parce que fiancé ya mwana wana babota banka mibale abi nga na bota ka bana mibale
naki na posa bana na ngai po botaka bana mibale pe bana mibale abi bana na ngai na botaka bana mibale naza na posa ya bana na ngai soki babali bapesa ngai bakoko ngai na kolinga bakoko na posa bakoko mamoyo na posa bakoko yo lingo balisa ngai epavu boye likamu nini mama obalisa ngai epavu ngai na posa bakoko yo kobalisa ngai epavu na likamu nini mama wana ta likolo atali na se baele esili mama na akei moya bombela mwana na ye ezalaki te mama wana ntango aye koloba likambo ayebisaki nano garçon na ye teke tala boye ye moko mbala moko aleki aye epai ya moninga na ye mama oyo akati ya ndako abengi mwana abina mwana oyo aya liboso Sandra comment okoki kotelema awa okende na belle famille ya Inès okende koyebisa bango ke problème tozana problème boye babengi yango secret familial eza likambo ya famille oke koloba pona nini mais non il faut savoir dire la vérité c'était une vérité qu'on devait dire comme toi tu n'avais pas dit et moi j'ai trouvé tu as trouvé quoi okende koloba makambo boye vraiment bandeko ya solo babotaka mona babota motema te jalousie maladive je peux dire ça c'est une jalousie maladive ndeko ya yo bazokende kobala ye ata kutu munganga alobaki munganga aza nzambe te docteur akokoloba lelo boye maladi mo incurable yo kobota te yo kobika te boye me nzambe aza nzambe ya miracle asaka toujours ba miracle nabelela nzamba badefie belela nzamba badefie belela ye akoyoka yo aiganga makasi asala bikamwe belela nzamba bade nalingi ye namona loboko soko lingo mwa loboko omona kaka Inès alela mama na yavandisi alobi tala grande sœur na yo soki eza bana bauta Afrique bako bana bauta mais mwana ya pota botami na mboko oyo soki bana bauta Afrique mwani bana bauta Afrique bakabizaleli mabe mais mwana botama awa na kati ya mboka France oyo mwana ke mwasi oza nanu jeune mwana no abu jeunesse ya ba 18 ans na mwana ba 19 ans na yo ya ba age wana obotaki Inès aleli tu es vraiment ma soeur pourquoi tu oh non il faut olobela nde maman pour fallait dire la vérité na famille wana tout ça nzoka Sandra ke koloba parce que Sandra zalaki jalouse ya petite sœur na ye comment na kaza na 30 ans azu mutu te mwana muke ya 20 ans aye na mutu ba fiancé ye après 2 ans na 22 ans kenda ko libala na ye kende ko vanda tango mama na yaza ko annoncer mama wana bokilo asaye ko bebisa koto asaye ko tia mobulu tango azokende ke ko bebisa garçon na ye tango bebisa garçon na ye aye epa ya fiancé azu fiancé na ye ba bimi bakeli explique-moi c'est comment nde fia na bisa bi non ngandenge na botama ndenge zalaka jour moko na koyaka na koyiba miminga na hôpital tant miminga na hôpital nde na kosala nga examen nde médecin a découvert que na problème que moi je ne peux pas avoir d'enfant ndenge médecin alobaki ke na koki kozwa ba enfant te OK mais pourquoi ebisa ki ngate abi na ebisa côté pour na sambelaka je sais que le Dieu est le Dieu d'impossible le Dieu de miracle quand na sambelaka yango na ebisa ki ote abi mais eza ya kopela moto mama na nga lobi il faut kaka toka bona ya maman il faut toka bona yo lobi nini moi mbala bi moi je t'aime tu m'aimes je t'aime même si je ne peux pas selon le médecin abi oui même si tu ne peux pas selon le médecin mais moi je t'aime bakomi ko vivre na bango bakomi ko vivre ye oza kanisa kende ki ko sala mama mobali pe kuna ocha mwana matata ke non il faut rompre na lingite moi na mbala de toute façon avoir les enfants c'est un choix tu peux épouser une femme qui peut te donner 1000 enfants mais si tu décides de ne pas avoir les enfants okoki pe ko maman moi bi yo nana ko loba na yebo ngana boti bino be mibale nana poso yo pesa nga bakoko yo ko loba boy ngana lingite okokende ko bala yo moko ngana ko kende ko bala mwana mwasi wana te nako kende te pe na koloba na ba tata mwasi na pe na ba noko na oke nako kende te to ko kende te na libala wana ko kende ko bala yo moko eloko ni yo ko bala wana eloko ko bala place na zali ngana na posa ba koko bobota na poti no be mibale yepe mo la bi me mama yo na posa ba ko be foko bota bana yo ebele ndenge botika mibale. Il fallait faire tes enfants au lieu de compter sur nous pour avoir des petits enfants. Il fallait faire tes enfants.
Toi, tu n'as pas fait d'enfants, tu n'en as fait que 2. Maintenant, tu veux me prendre la tête parce que toi, tu as besoin d'avoir des petits-enfants. Et je ne peux pas t'en donner, moi, je ne peux pas. Moi, Jafi, je l'aime. J'aime Inès, donc je ne peux pas, maman. Maman, pas t'avoir. Puis, pas côté, français, c'est comme déjà Milaï. Il y a bien sûr, maman, mais à cause de et katani mon qui, aujourd'hui, katani mon qui. Maman, là, français, katani. Moi, en français, kokendaka. Français, moi, ne kokende ko douce, kokende ko douce. Il y a maman, là, et katani là. Bakomi ko vivre na bango belela ye akoyoka yo na belela nzamba aiganga makasi asala bikamwa na belela nzamba bade nalingi ye namona loboko basantu balingi osala salelanga mokile monango kaka baza ba fiancé quand ba fiancé bongo batie date ya mariage babi photo balana mwana mobali alobi nga fona bala mwasi na nga aki convaincre batata mwasi na ye ke nga fona bala papa na ye alobi mais oui tika bango babalana na bango mama tika bango babalana soki moko a décidé abala mwasi ne bongo tika bobika ba mama nani papa abi de toutes les façons c'est moi le chef. Mon fils, dis-moi, est-ce que tu es sûr de ta décision? Moi mon babi oui papa je suis sûr. Mon fils, par rapport à la situation de ta femme, tu as bien dit ce qu'on nous a informé et ta femme, elle a accepté qu'elle ne pourrait pas, elle ne peut pas avoir d'enfants. Tu vas rester comme ça toute ta vie sans voir les enfants? Papa, oui, j'aime ma femme, ma future femme, papa, je l'aime. Ok, ta maman ne veut pas, mais moi, je vais t'accompagner, on va aller épouser ta femme. Garçon le dit, ok papa, merci beaucoup. Maman, ça ne veut pas aller, elle ne va pas. Ce n'est pas mon problème, on ira avec toi. Papa, moi aussi, moi na asi alingi. Botika, nde babaka soki mwana yeko simba moto simba mokolo kozika kosa nini akoyeba. To tika yake ndabala na ye. Tangu ye moko akomona ke aza pe na posa ya bana zuba na ngote. Soko ke luka bango libanda, soko ko divorcer to ba to yebisaki yo. To tika volonté na ye. Papa ndimi bakende kosani bakende kobala mwana wala bibi kolepusa na kaya kolepusa na bakende kobala mwana mwasi nzoka na kokende wana papa nenga fungolaki motema ndimi mwana o mwasi pe lokwa zeki na ye ko prier parce que garçon lobi na ye bise côté pona sambelaka zamba makambwa minene zamba makambwa minene asalaka makambwa kamwisaka bato zamba makambwa minene zamba makambwa kokamwa zamba makambwa ko asalaka makambwa kamusaka bato asala makambwa minene yo ndimela et seulement la foi zala na kondima sambela pe na bosolo nzamba tikaka bana na ete Sarah botaka na 90 ans 90 ans Sarah botaka ndenge nzamba tikaka bana na ete ato comme na 50 ans, ata 60, ata 70 ans. Ce qui nous a balobi ko bota. A kopé so makasi pe ningo ko kema pe mona. Madame poussez. Poussez. Au moins la pe mona bimakate, abimi pe. Nzamba lola. Na obeta lisolo na mawate. Na obeta la bino na mawate, na obeta bino na nsengo. Ba oyo ba lembisami, ba kokoza courage. Ba o ba mona kana misu na bango ba moto. Ba mona misu ba moto mais nzambe aza nzambe ya mawa. Nzamba lola asalaka. Yo ndimela ye kaka. Yo ke tambola na ba principe na esala o ya lingaka. Krista bande koloba. Olingi na sani pona yo nango bikisanga abi fona yo ebikisa yo omono sanini okobika mwana bazo continuer na chérie batie date ya mariage tant batie date ya mariage pona baya kotika dot kaka ndenge zalaka o nde bikamwa mwana mwasa koyi lisusu na musala musala to benga musala te meki lokwa stage parce que ezaki na 20 ans akendaka classe pour faire comme un banquier akendaka classe akendaka stage na stage mwana mwasi akwei tango mwana mwasi akwei bazu mwana mwasi bamemi na hôpital tango bamemi mwana pompier aye kozwa ye ndenge akwaki na musala pompier ya zuye bamemi na hôpital boyebi mundele avant banda kotraite mutu akontrolaka mutu atala makila sala nini basala mwana mwasi baexamen bakuti mwana bébé na kati ya nzoto avandi ya 2 mois nzambe bébé ya 2 mois na kati ya nzoto mwana mwasi ba traité na premier soin ba informer ba c'est sûr ko malaise dia ya tout ça nouvelle moi ko pesa yo te petit chose au courant
Quelle nouvelle? Madame, vous êtes enceinte? Bango ba yebite ka na problème. Moi ça bi naza enceinte ta. Ndenge naza ba diagnostic nga que moi je ne peux pas avoir d'enfant. Ngana que vous êtes enceinte. Ba bi non madame, vous êtes enceinte. Moi ça bi non, je ne peux pas croire à ça. Ngai enceinte. Moi ça sur téléphone a bengi maman na maman, je suis à l'hôpital. Viens. Tu es à l'hôpital? Oui, je suis tombé au travail. Tous les pompiers étaient venus, Samuel était venu me chercher. Maman, je suis à l'hôpital. Dépêche-toi, maman, viens à l'hôpital. Maman Simise est là. Maman, tu viens seule. Maman Simise est là, maman qui est à l'hôpital. Maman, quand on est à l'hôpital, écoute moi, on est dans la chambre d'hôpital. Moi, on a nini. Moi, on a dit, maman, regarde. Regardez quoi encore? Maman, t'as la bouille. Test de grossesse, c'est positif. Maman, gangi. Quoi? Elle dit, maman, mais moi, je ne crois pas. Par rapport à ma situation, maman, moi aussi, je n'ai pas cru. Maman qui est comme mon ganga. Docteur, est-ce que le résultat est à mon ou bien c'est à moi? Oh, mais pourquoi? Parce que moi, nous avons diagnostiqué qu'elle ne peut pas. Mais nini, docteur a dit, madame, moi, je cause la bébé. Bébé déjà, fœtus, c'est ça il y a 2 mois. Hein? Maman, lui, c'est pas vrai. Moi, nana, maman, tokanga munoko tokoyebisa na moto te mwana nga kanga motema kanga munoko nga pe na kangi munoko mama yebisi moto tabi to continue prière mama bandika basambelaka na bango sambela bakosambela ezaka te ozaka lundi d'église mardi d'église mercredi jeudi mais baza bato ba chrétien ils croient en Dieu basambelaka na bango nzambe na bango ke basambelaka nzamba ayokaka ni mutu nyonso ata mutu asambelaka te nzamba ayokaki nzamba apambolaka kaka bato basambelaka te nzamba apambolaka bapayen nzamba apambolaka bademon nzamba apambolaka bato nyonso po aza nzambe ya ma apambolaka na ye mutu nyonso. Et 3e mois baye kotika biloko ya libala mama mobala yabi ngai nakokende obala ye pave wana te ngai nakende obala nakokende te papa alobi c'est moi le chef de la maison na décidé nazo la volonté à moi na oyo mwana nito sala moi tata moi sipe malamo abia Marie-Jeanne Boni pe boyeko likamongo pe boni tika yake ne kosima moto mukola kosika ye muka koyeba toke ndika ko bala mwana ma bokilo atali ko atali na se amoni fa mo baza contre ye ma bokilo atali pa ko bala mwasi nzoka pe mama bokilo kote mama nani mama na Inès zeme mwana déjà 3 mois mama le bito camoufler mwana modèle nyoso ndoki otosana na kata ndako yano okutu fa ebelo kambote aye bango kutu te ayoki soni ntango amoni courrier yeke bazokende ko bala parce que ba fiancé qui est déjà akendaka kende ko kasi fiançailles a réussir yango te baye ko bala moi c'est tant baye ko bala Inès zeme za 3 mois mwana camoufler zeme na modèle nyonso mama camoufler zeme ne basala ki bobali moi c'est samedi au samedi na bosali mariage basali yango babali moi c'est samedi au samedi na basali mariage moi na yebisi même pas mobali na ye ke ndenge naza wana naza momala bako koloba ngo ti okota na ndako libala ko yebisa epete mwana koti na ndako libala akoti bakende na voyage de noces amona ka mwasi ndenge za ka mwasi o sentir ka bien te mwasi ka na ba résultat na ye atia na sac o sentir ka bien te abisi mobala abi na moto ke na biso te to vana na biso kaka parce que ba ndako banga ke soka akei ta musu problème mobala bito ki nda habiter to kende te to vanda kaka to ko bongisa kaka après on a tout le temps to zana temps na biso to sa nini to ko kende na biso ka ba voyage on a ba voyage c'est la raté to vivre dans une petite vie na biso kaka et aussi le côté ko vanda boye moi, c'est moi, Assanzi. Mais toi, tu es malade ou quoi? Oui, je suis malade. Moi aussi, je ne comprends pas, je suis malade. Attends, oui. Yeso Assanzi. Maman, je suis en train de vomir. Ah, oui, ma chérie, c'est normal. Vomissement, cause à l'eau, sans cause à maman, chaque jour, il y a pas moi, n'engenin. Tant que tu as pas la 3 mois. Si koyo, boye bikake, moi, si, ton mobile, il peut se qui. Malgré bah yebisa ki mona yebisa ki azaboye mais amoni moi quand même moi déformation en autres pour moi ça va ne kolinga kola accepter mobile te que j'ai moi eloko ezali parce que azaki na libumune za kaka ya kati kaka ezate ke 3 mois ne vime ki pete ka na kati kaka moi ba scène ya moto soki moi volume ki ayebisi mobile na le bi chéri tala ba résultat nga tant on a kota ki hôpital wana na bele ki tala ba résultat tala ba échographie. Je suis enceinte. Maman a dit quoi? Toi, tu es enceinte? Ah oui. Atali, papier, des bois côté hôpital, c'est que tout ça. Donc, ça, c'est comme il y a 3 mois.
Moi, mon balabi, on ne dira pas ça à ma mère. Elle sera surprise. On ne va rien dire à la famille. Maman paye qui part. Et finalement, il y a le quoi qui baba lele. Papa qui part na épété. Moi, na mon balabi, si même papa na elo comme mon côté. N'est-ce pas moi fait sa famille. Il y a aucun été. En tout cas, zo kangela ka moi si. Donc, mon taillé bien ça ka moi si. Mobali na maboki le maman moi si bon quand tu bilika moi na médecin mutu musa ebaki amote chance pe parce que ça période qui période hiver tant baba lani mutu komona ya zate asaka na voiture abimaka akotaka tout ça nzambe pe na bolingo na yesi mais on pesa ko tungisa epete ça kize moko pe ya bien bébé moko a gentil aboko tungisa maman asako ça la suivi akendaka hôpital batali kaka nzemi bien normal mon jeune fille abotaki. Maman le dit bonne nouvelle, jeune fille aboti. Moi, la mobile a béni maman nae. Bonjour maman, bonjour. Maman, tu es où? Oh, je suis ce qui bon. Maman, je suis à l'hôpital. Ah, ça le quoi? Maman vient à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Tu es à l'hôpital, qu'est-ce que? Ah, je fais un malaise, maman vient à l'hôpital. Maman, aïe, quoi, à l'hôpital. Tant maman est à l'hôpital, osa wapi, c'est quoi le malaise? On est à la maternité. Ah, si maman n'a pas la maternité. Mais la maternité, ça n'est maman vient, avance, yaka. Maman zakoya, maman pesu, idée koutouté. Moi, mon père, il bande. Yo, biso moi ça la malaise. Oui, maman n'a sali malaise vient. Azu maman côté si maman n'a pas chambre. Maman côté en chambre, a côté bébé. Alal na berceau, moi na lala na beto. Maman tche. Na tche maboko na moto kilo sa nyama pate me ya koka moi. Maman tali mwana. Atali mwana mwasi. Wapi courage kendo simba bébé? Wapi courage kendo simba bébé? Maman courage simba bébé zate? Maman courage ko simba bébé zate. Atali penza ki oyebi ka mwasi ko bota muke. Mwana mwasi muta oti ko bota bébé oyo. Mais courage kendo simba bébé zate. Mwana mbala bisi maman. Tika mwana simba moto mukola ko zika ko yeba c'est ça. Je te présente ton petit-fils. Petit-fils. Maman, moi, c'est pé. Il fallait qu'il y ait autant la moine nae. Le col a yaki a kende qui a zonga. Maman, moi, c'est à côté pé. Maman, mon bal dans l'hôpital. Tant où il y a côté ka maman, moi, c'est mbala. Mon quoi côté. Soukoli ka maboko na yaki a mimi ka bébé. Ache na tolo. Ye muto yaki. Moi, kasa ko simba ta bébé. Ezati. Maman, moi, c'est pé. Azuka bébé. A mimi. A proposé répéter. Que yo, maman, moi, na. Akipe ka koko na kipe koko ne. Maman n'a pas de 5 minutes à venir avec Badab Simon, on s'est dit pour la nini. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'avais pas dit naïe bisayo nini maman? Yo moko, ou le baki qui n'a pas les pauvres mon assis ma montre. Donc par là, jalousie mal placée, jalousie maladif. Il faut qu'on keba, qu'on yeba makamounos. Ata moi na yo bocha ko trahir yo. Ata la siko. Yo na absolument difficulté à famille récomposée. Bota la place à famille récomposée. A koki bonheur à moninga te. Pour les qui bazo ke no bala ye. Le kola ye a yebi problème ya le qui a préféré à ke ne ko bimi sa secret pour akase ka libala ya le qui na. Menza baza bolingo, nzamba bondela ka ba juste. Yo oza persécuté. Yo o yebi ke libala nanga ekufi pona boye. Yo o yebi ke ba bomelinga libala to ba salinga bo to nini to songi. Chelika kapa nzambe bomoy. Ako sale lo ndenga salele Inès. Ako sale lo bi kamonda asale ba toi musu o vandi comme ko témoigner bi dans tout ça balobi prière ndele kinyonso. Il faut qu'on semble la koyeba komitika na maboko nzambe. Ya ndele kinyonso. Koyeba kotika bomo ino na maboko nzambe parce que Satan azali. Bato mokili pe bazali o balukela ka bato mabe. Bato yeso to balinga ba bonheur abaninga te banana Abel na Caïn. Caïn a sepé la carte na ndeko na ye. Ya mozati le botala mwana mwasi aluki Sarah. Na 30 ans na ye. Mama na kanda wana. Tangu leki na boti. Mama zongi ndako ayebisa bimoni. Ne na uti awa. Achila bimoni. Tu es devenu tata. Tata abi oui Inès aboti. Elumina c'est Soni. Maman ebise ko kende de pa ya mwana na ngai te. Donc maman na mwana wana liboso kita ba yoka na abito yoka na kana yete. Na eloko o ya sala pona ndeko na ye. Na ye bakate na mituna ka mwana yo nga mutu na bota ye ou bien za mwana bakabela nga ko kabela. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire pe mondela loba.
vérité c'est ya koloba pété likambo susu vana na oka na motema sambela to koza solution ça sert à rien tant musu koloba likambo famille surtout ezaka na secret nango bomoni Sandra anoki kaka Inès asa nini abana te po yabaki Inès abota te nzoka nde loba suka ya bomo ya moto ezaka na maboko ya Nzambe ka nde na lobaka God bless you tata Nzambe kalsa kumuna Mungu abariki Nzambe no beneshaneni bana betu boss bye bye na nginde ba commentaire ba commentaire bo chilanga ba commentaire bo pesanga ba idée na bino boloba po ngana sa nini na continue ko sa musala ko bino bo ponela ngai pour na salaka en tout cas merci beaucoup na bino surtout merci na bato ba s'abonner na page nanga ceux qui ne s'abonner te kende ko s'abonner na et il y a tout, prépare-nous pour le mariage. Comment ça n'a pété? Si vous avez le mariage, hein? Au Bénin, à 06 15 31 69 90, service traiteur et décoration, la Providence, nous avons pour notre mariage. Merci beaucoup pour notre mariage dans tout l'année au 2019. Merci pour notre OEP il y a 2020. Karine, je te fais de gros bisous. À bientôt.